Mbote mingi balandi émission na biso tozokende wapi émission tozokende wapi nalobelaka makambo ebele pour na changement de mentalité na kati wana eza na ba conseil eza pe na bandeko ba mama na biso bandeko ezala mibali ba oyo baza na besoin ya poso na bango ebonga ba oyo baza na batashe ba bouton ba oyo bandeko basi pe ba oyo baza vraiment na moi souci que poso ezala uniforme te eza na ebele oyo balandaka mama Nicole Moisanza malgré na kati ya YouTube na ngai ça fait longtemps na mona na binote mais naza vraiment pour recevoir ba message ebele puis na ba encouragement na ba mama oyo puis boza koyoka ba conseil et puis boza toujours kobatela ba poso na bino malamu et puis bato nani boyebi ngai te mama Nicole na yaka kolobela pe makambo oyo etali poso donc naza na babiloko ebele oyo quand même na eseyaka pe koteka mais nasalaka vraiment mafuta te mais na conseillaka bato poso et puis na bato bazora pe babiloko na nga mosusu ndambu oyo babakisaka pe un plus encore. Merci beaucoup pe na bandeko boza kosabone toujours na compte na ngai et puis merci beaucoup na bamama ebele oyo bosoutenaki ngai na moment oyo nazalaki na matanga vraiment nzambe apambola bino financièrement moralement et puis na prière vraiment naleki lisusu parce que nauti kozwa lisusu téléphone et puis bandeko ebele bamisusu bauti kobenga eza vraiment un peu moins urgent na makambo oyo ya baeglise bandeko ebele bamisusu na niveau ya Kinshasa bakomi kokima église ya mai ekikala mbai donc bandeko misusu bakolakisa yango même na bavideo et puis naleki vraiment lisusu mpona koyebisa bandeko na biso ndenge nini oyo bato bazozwa vraiment bapaster en tout cas kosambela lelo nazolinga na essayer mpe kobakisela yo ndeko un plus peut-être eza na connaissance mosusu ozalaki koignore mais tikanga lelo nayebisa yo ke eza na biloko ebele oyo biso baafricain surtout na bakati ya baeglise na biso balekisi yango trop et puis biser vraiment makasi ezala ba pasteur ezala nazo mélanger te ponga na émission na nga na mélanger kate ezala ba mama pasteur ezala ba sœur ezala ba évangéliste vraiment bandeko ebele balekisi na makambo oyo baza komona ke nzambe aza kosepela alors ke nzambe azosepela te. Alors na kati église ya mai kalamba iki bato baza déçu bato baza kokima parce que lelo soki ba pasteur o ba s'autoproclamer que non baza ba pasteur soki lelo ba biloko aboza ko arriver na ba vie na bango parce que même ba fidèle ba sambelaka te ba adoraka bango ba misusu ba défendre quand même ba pasteur wana soit disant que te pasteur na biso te alors que ça être humain et puis ils ont ba biloko mususu bino moko na ba pasteur na bino pour essayer pour vivre normalité mais na bolingi bo vivre na ba complication. Pourquoi nazo ba complication? Alors nzamba yebisa biso ki chair est faible mais esprit est fort. Esprit est fort. Nzambe atalaka biso na chair te parce que soka lobi alanda chair nzambe na biso akolimbisaka biso te akoyoka kolela na biso te. Alors nzambe azoyebaki na kati ya poso oyo eza na ba besoin na yebi te ba église na biso lelo bango na ba pasteur soki mutu akosambela nani oyo nzambe azoluka comme enfant de Dieu. Parce que nzambe azoluka ba chrétien te nzambe azoluka ba enfant de Dieu. Muto aza mwana nzambe aza muto asalaka volonté ya nzambe. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu nzambe alingi ke totika mabe. Kotika mabe eza nini? Kosala muni kokoya na kati ya 10 commandements ya Moïse. Kosala muninga no mabe te. Kolinga mwasa muninga te. Kotonga te, kolula te. Alors, biloko wana muto asalaka volonté ya nzambe, muto abengami enfant de Dieu. Et ngolo bateke soko zo kende église, omi bengami olobi ke nga na tiki masanga, nga na tiki nini oyo kobina nzemba mokili nde na komi chrétien. C'est pas ça. Nakoya ko expliquer pona nini eza na ba pasteur mususu na ba sœur en Christ mususu na ba mama pasteur mususu balinga koyoka banzema bakofite bawera te me bakangamaka na banzema ya ba mai kalambai ya ba Moïse mbi ya ba matuta mais kaka bato wana ndenge nini bazozala na ba bizaleli ndenge mona ba musicien. Pourquoi cette différence? Parce que ezali ba soi-disant bato bazoloba ke ote ba chrétien ba ya kosala même différence ya ba musique. Bon, ça la même différence en musique. Autre est musique profane, ou est musique religieuse. Alors que sur tozongi na Bible, nzamba zotali sabiso ke muto azo ko adorer, il faut adorer na esprit et puis na vérité.
Alors moto aza na vérité nde ye wana aza musicien chrétien oyo azoyemba nzambe na vérité oyo azoyemba nzambe na esprit eza ke ntango ozali moto ya nzambe donc nzambe azoyeba nani oyo ozali ntango oza na moto ya diable directement mpe nzambe azoyeba ke oyo azoservir diable esprit na yo molimo na yo oteki yango mso epai ya diable malgré ozotanga nkombo ya nzambe. Voilà pourquoi nzambe abeta sete wana ke moto alingi adore ye il faut banda nano na esprit et puis ozongi na vérité parce que esprit bakosaka yango te okomona moto mosusu ndenge aza boye azotanga nkombo ya nzambe mais na réalité na ye na kati na ye aza moto oyo ateka âme na ye pa diable yango mo nzambe alobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc bato oyo to soi-disant bandeko na biso basere en Christ bapaster ntango yo ozozwa nzembo ya Moïse Mbile to ya nani oyo ya Kalambai otiango na voiture obi non naza vraiment na niveau moko spirituel. Alors c'est faux. Ezali ba pensée ezali ndenge soi-disant église lelo ekoma na philosophie moko boya komemela makambo nzambe. Alors que so tozongi na Bible nzambe azoluka les vrais adorateurs o bazoko adorer Père en esprit et en vérité parce que nzambe azana kata des choses wana ou soit oza molimo no tekango et pas diable ou soit oza muto nzambe. Alors mutu oyo azoembela nzambe nzambe atalaka te voix ezika voix eza mabe non l'essentiel kaka ke oza na kata nzambe. Siko so totali lelo bandeko na biso oyo même bakenda ba église bakoma koboya ozoboya même kobina emsobite wana eza nzembo ya mokili o ngana komela bière tenet lelo ba église na biso ekoma na hypocrisie. À part hypocrisie na égoïsme ba pasteur na ba maman na maison mélangée te mais na ba maman pasteur misu ba boza ba égoïste yo par exemple sur okomi ko sambila tala ndenge africain zalaka soki yo nzamba bengi yo okomi chrétien ozo sambila par exemple ozalaki faible na masanga ozalaki faible na basi ozalaki trop na ko adorer msusu nini oyo soko ozoyemba nzembo ya Fali to ya Fere to ya Kofi donc okomi trop yo ko adorer même bato wana mais siko tant conscience esali yo bi nakoma nanga ko sambela soki yo moko ozwi décision wana oza pasteur olobi ke ngana obina nanga banzembo wana te engolo bateke il faut bana ba fidèle na yo ke o te wana za banzembo moko ya mokili to bina ga biso banzembo nzambe alors que na kati banzembo ya ba chrétien mususu wana o so dizo zaka comme nzambe ba zape na kati ya magie. Donc ozomona il faut église bobi makati na hypocrisie wana il faut pe ba église mususu botika kokanga ba sentiment ya bandimi même pasteur engolo bateke non ndenge na soki na ndaku na yo omeli vin ozomela bière nde siko nzamba lobike alingi yo lisusu te tala bible eza koloba nzamba asalaka biso asalaka grâce na ye et puis nzambe asalaka na mutu quand il veut à qui il veut. Donc tant nzamba monaki David akoina mwasi ya soda na ye alors nzamba abengi l'homme selon mon cœur nzamba talaki cher ya David te salaki te parce que cher oyo ezomema biso na kosumuka mais nzamba talaki en réalité ya esprit ya David c'est un homme oyo aza humble ayebi komikitisa aza na amour ya nzambe. C'est ça oyo nzamba lukaka même nzamba zo sa l'Ecclésiaste que non tout se réjouit mais tout yeba que non jugement ezali. Alors église ya africain église bo arrêter hypocrisie bo tika kokanga ba sentiment ezala ya ba sœur ezala ya bino ba pasteur soki par exemple sentiment na yo to oza na plaisir moko yo kanzembo azaiko wana oyo kamisu banzembo kala wana c'est pas un problème eza mabete eza soki yo moko lati lobi ke nzembo wana oyo miso azaiko ya kaliza péché et bango siko oyo ba musicien chrétien oyebi te esprit nini ezoko animer bango parce que nzambe abi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alors bozali vraiment côté patepa tango mona na bandimi na bino tango yo pasteur okokweya omona mondimi akoya koloba ote pasteur aza mutu David akoyaki na soda na ye na mwasa soda na ye. Donc voilà ozomona ke boza ko se reprocher bozo ba ke cher pe eza faible ndenge nzamba loba ke
Donc, la chair est faible. Donc, pour na goloba ke lokola pasteur na bino akouko sumuka, aza muto akouko kweya, alors bino pe botika ko kangaka ba démon na obike masanga soki muto azomela to muto azomela whisky to muto ndenge eza wana azobina na ye bobite aza mupagano. Mais en même temps, entre-temps, pasteur na bino pe azosala makambo moko na en cachette, amelaka bière, amelaka cigarette, mais azobanga yo mondimi po mona ye akobima neti mopagano. Wana eza philosophie wana ezali ba makambo ba africain, l'église ba africain bozalaka nango. Parce que soki vraiment tolobi to luka muto azosala volonté nzambe esengi kaka te ke non obando koma soki mosantu non nga des fois nazaka na makambo mosusu awa nzambe mainspira nga na makambo moko nga namelaka masanga te mais natiaka banzembo wana mosusu nga nazoyoka nazobina na nga mais nzambe kaka yaka kolobela yango mona eloko mosusu naza nango besoin mosusu mpo na poso mosusu nazozala susi na bi tâche oyo ezaka awa koma ndeni na kolongola ngoko kanisa nazalaki na matanga nasalaka terminateur te mais nazwaki inspiration moko kaka koma kosukola awa epuis esimbi donc eza inspiration mayele wana ezalaki ngai kaka te eza nzambe azokopesa nga mayele sala boye nzambe atali te oyo susi oyo to baposa chere na ngai ezosenga. Donc, epai ya nzambe apekisaka biso kaka idolâtrie. Donc, omoni ndenge naza boye nakoki natie maquillage mais nakoki kokoma trop possédé te neti bato mosusu bakoma. Donc, omoni meme bamama pasteur meme ndenge eza wana basere mosusu en Christ lelo bamisusu baza kokondane babrésilienne oyo kotia basuki wana eza satanique mais ozomona mama pasteur mosusu aza kotia yango. Ozomona nde entre bino na bino bosemetaka pe d'accord avec certaines choses. Au moins l'église monsieur ezotelemela sœur monsieur ezotelemela maquillage. Kotia maquillage eza péché. Mais ozomona ndenge eza wana église mosusu to mama pasteur mosusu soka maquillé a se sentir à l'aise. Donc azotia maquillage kutata kolekata kutu bato bamelaka masanga. Donc pour na koloba la famille que non, ba chrétien il faut bobima kat na hypocrisie. Ceux qui besoin na ba sentiment ou soit ya komela moi vin na yo ou soit misusu okei na mobali na yo na fête même ici pasteur aza wana aza nzambe te lelo soki ba pasteur lelo bazokwesama na ba ekobo neti ba nani okalambai kalambai vi na ye moko normal aza mutu posa ya njoto ezalaka na ye parce que azwa fiancé o mabe na l'église abandeki kozala azwa ndenge toujours makambo tomonaka na ba internet ndenge lekaka donc aza mutu oyo te ke même nga pona nga na kokamwa te na kobetisa mama bakute te aza penya pasteur yango nalobaki na sere moko ozalaki te place akomaki pasteur aza musicien mais aza musicien chrétien mais azali enfant de Dieu te parce que mutu aza enfant de Dieu aza mutu asalaka volonté nzambe. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est dans la commandement ya Moïse, dans le 10 commandements. Kolinga mwasa moninga te kosala moninga no mabete amour du prochain mais mutu oyo ozomi benga moza mwana nzambe soko ozo prouver biloko na te parce que lelo obinga mwana mwasi mona Suisse mwana mwasi wana na Genève azosala pe campagne na ba mama mwana mwasi wana na lobaka ngoke na kati na ye azomona bato nde bazokufa il faut changer. Donc azali très dangereuse na façon moko ke même nanga mutu na lataka te neti bato mosusu tomonaka bino na ba Facebook otie okombo na yo mama par exemple napesa exemple msu Elodie mama Elodie pasteur donc bolingaka bosukisa bakombo wana bapasteur mpo bosala différence entre msu mutu mosusu neti ngai nakotia pe te mo isanza na Facebook pasteur pourquoi na kotia yango te mais naza appelé na makambo nzambe naza appelé mais bino ozomona même africain aya kosala différence wana yango différence ezoboma biso lelo na kati ya communauté ke bato mosusu bazofana na ndako likolo yo moko okomitia na Facebook tala mwana mwasi wana ayaka kosola nanga mpona kozwa mwa mokema ya nini oyo ide azali koteya na bakamarade na ye soki na bandeko basi mosusu na bafacebook boza kopartage na ye tututu ngai partager ni makambo mosusu ya ndeko moko ebima na baprophétie oyebi ke ake kobetela soki ndeko wana famille na ye voire même babenga
mais nga na couvraki ye parce que nakoko bandela lisolo ndenge ezalaki te même ye mwana mwasi wana aomona ye mpe mabe donc yo mpo moto banda okanga mpe ndoki donc ozomona sikoyo mutu mwana mwasi oyo asalaki ke akende otutanisanga nga mutuna mwana mwasi mosusu wana soi-disant azali o évangéliste azoteya makasi na Facebook bazosala bacampagne baaffiche ozomona sikoyo mutu aboye ese mutu aboye oconfie pena likambo mpenza mpe aprotéger problème ya mutu wana non donc toza na balou toza na balou base déguisé baange de lumière mais baza baange te baza balou donc yango église ya baafricain lelo bapaster ebele bobima kati na hypocrisie bolibere bafidèle botika bango bavivre bavie na bango normal botika bango balakisa basentiment na bango lelo nga nayebi couple moko mobali abeta lisolo alobi ke mama nga ntango naya na mwasi na nga na potoko banzembo madilu banzembo tozokota na piste tozobina jour mwasi na nga akoma na makambo ya église alingaka esu kobina te mais zwa comportement ya mwasi na ye na ndako eza catastrophe donc mwasi azopréféré azoyokela pasteur mais azokela mobali te mais yebisanga mwasi wana est-ce que aza enfant de Dieu aza enfant de Dieu te pourquoi aye kokosa ke non odoko azosambela banzembo ya bakofi ya banzembo ya bawera banzembo bafali nde eza mabe amoni akobina ngo te mais banzembo oyo ya bamusicien chrétien oyo kaka mpe bateka milimo na bango bamisusu bateka milimo epai ya diable bazoservir bazosala bamagie nde ozomona bachrétien lelo bazokoaccepte kobina banzembo wana alors ke nzambe azoloba na biso ke moto alinga kumisa ye il faut ozala na vérité faut adorer na esprit donc esprit na yo il faut ezala na bonzambe faut nzambe reconnaître yo spirituellement est-ce que oza mwana na ye tozali enfant ya diable c'est ça le problème oyo église lelo il faut bosalaka ba différence parce que musique ya chrétien ezokoassire biso te ke non soko tiango na feti na yo olobi ke na kotia bamusike ya bafali te ya bakofi te ya bawera te kaka musique chrétien nde kotia nde olobi ke en tout cas nzambe azomona biso tosambela wana eza faux wana ezali division oyo diable aya kotia na biso bana na nzambe ke bato bamona te misala nini oyo aza kodétruire na se parce que soki vraiment lelo tolobi ke non topesaka baexemple ebele kaka bino moko soi-disant bato bozokotela bapaster bozozonga bozobake paster aza mutu paster ndenge aza na kokosumuka akobima mpe na mwasi ya mutu ndenge nani kalamba ya bimina mwasi ya libala wana donc mpona koloba ke non bino mpe soi-disant bato boza na baeglize bobimisa basentiment na bino botika kobombana na nsima ozomona yo oza musicien chrétien posa ya musique ya bafali ya bafere esila yo te mais osali nzembo moko boye baclip bozobeta basebeni na bino ezokokana na bango ça c'est l'hypocrisie église doit arrêter ça donc il faut bobima dans l'hypocrisie pasteur omoni neti nalobaki na video nanga mona na Facebook nanga ke omoni Denis Lesse message oyo abandaki kolance ke non nga namelaka mwa ve na nga nakendaka donc ye message na ye eza mabe mingi te mais façon ye moko ndenge akumbelaka ye misu kokenda barepa bamusicien wana nde ekomi ekokoma badistraction mais ntango oza paster epekisi na yo te ke non omela 20 epekisi na yo te ke non oyoka ye misusu rochero ya kala epekisi na yo te ke non oyoka misusu ndenge eza wana nani oyo papa oyo nani simaro ya kala non epekisi te parce que yo kotala péché soki oyoki banzembo wana ebongo siko conduite na yo na ndako na mwasi na yo ebongo na bandimi soki baza te eloko nini oyo osalaka donc ozomona ke non lelo bokomi bloqué parce que bino moko boya kotia hypocrisie bino moko boya kotia ke non ote wana eza boya kotia badifférence musique ya nzambe yango oyo eza profane non na musique oyo basoi-disant bafrère oyo balobaka oyo te toza bafrère ya Christ musique ya nzambe mosusu eza ya profane parce que musique ya nzambe mosusu bazwaka yango mpe bamisu bakri na bango bayembi banzembo na bango boyoka batémoignage balisi faire apréparer yango donc peuple de Dieu vraiment soki oza vraiment enfant de Dieu bima na kati ya hypocrisie na makambo ya nzambe lakisa mokili ti kolinga te pasteur
a commandé yo ni maman pasteur. Donc pasteur comme on va te sert na mona ko bina kinzemba fali eza mabe yo za sert en Christ. Non, c'est faux. Parce que ceux qui va tielo nzemba kalambai oyebi inspiration dans la quantité. Mais ozo ya nzamba lobi peuple périt par manque de connaissance. Parce que bozo zanga ba connaissance belé même ya nzamba zo ba biso ke tozo yeba ko sambila te. Et puis tozo yeba ko senga te. Ba pasteur ya ba église ba africain. Et belé baza ba hypocrite. Et belé ba melaka masanga. Et belé ba melaka ba cigarette. Et belé ba bimaka na basi ya batu pe et belé baza ba ndumba. Alors, boye ba comment nini ya ko vivre bien sans hypocrisie. Même une église na yo, ce qui mutu akenda ki fête abini ameli vena ye asali o lifa sala. Et loko eza mabe ezali ke tout excès, même nzamba loba, même ata ko lia, so na lie belé et comme pe lisumu. Ezaka ka ba musique wana bino mokanisa kate. Et puis ba frère wana o soit disant bobite ba fali wana ba nani obite baza ba zombela diable, même ba musicien chrétien. Église doit se réveiller. Église ezali mutu ye moko. Et puis tant ozo ke l'église et l'obite koza fond de Dieu. Enfant de Dieu, tout se comprend. La volonté en Zambé. Et puis, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ça 4 n'a dit commandement. Est-ce que, batou, oh, soi-disant, bami benga maka, oh, baza ba chrétien, on a que dans l'église chaque dimanche, naza intercesseur, naza gagneur d'âme, nene na lobaki ke, nga na sala na yebi na fruit na bande ko gagner ba âme, tozo kota na banda kwa batou partout, bozo ko prêcher, bozo na beso boye ba batou te. Mais awa na poto l'église bata mangala na poto, même na Suisse, nazo mona ba mama pasteur et belé batondi, ba te ya même na Facebook en ligne. Mais ozo mona an agenda na ye, azata na ba numéro ya communauté te to ya ba numéro ya batu te ke non na mona ka sero emsolo bake na kende kote ya na benga na mona ki mamsero na fete espèce etindi na seulement ma père numéro oya na ndako ote ozo kote ya basa bosala ka te mais bozo préférer l'église za la vide. Ça c'est quel évangile? Et puis bozo ko trouver un normal que ba église na bino eza vide mais batu ba fani na bandako. Pourquoi? Parce que bino boya ko ça la différence. Bozu même na ba combo na bino na ba Facebook, même na ba fiche na bino ça c'est prophète un tel, pasteur un tel. Non. Peut-être bon l'équipe bato te to tiene ti ba mto ko nga na ko za complexer na pasteur moko te parce que ngai moko na prophétesse. Ngai moko naza na appel à Nzambe. Ngai moko naza na message à Nzambe. Ngai moko naza na vision à Nzambe. Donc pasteur moko to royo lo bakeno so nga na tinga pe na ko tia pasteur mo isanza. Donc mais ceux qui nga nazo servir Nzambe nanga à ma manière naza na relation oyo keno lelo so ki jugement lisumu na ngai monte ko jugenga. Mais non yo mon sœur en Christ to évangéliste to diacre l'église wana lisumu nezo dépendre na pasteur au communauté si on a sali le pasteur à l'obalangue eza lisumu mais jour on nzamba ko ya jugement na yo est-ce que pasteur oza la côté pour le baké en tout cas na pekisa kanzimba abina nzemba wera na pekisa ki abina nzemba nani so le pasteur azo pekisa yo o mela 20 et bon ce qu'on lisumu a pasteur ezani bande konanga na ba église moi misusu le te maike kalamba yazo a décevoir ngai non bosambela nzambe osambela ka mutu te neti ngai na kozala dessus te parce que normalement bato bazo yembela nzambe il faut bazala na vérité ba musicien chrétien tout soit disant oh ba yembaka wana ba nzembo wana ezaka misusu na mopepe eza comme yango tozoloba lelo ke non tant nazo sabino ke cher esengaka ebele yango nzambe aza papa aza na motema bolingo alimbisaka biso po ayebi ke la chair est faible, mais l'esprit est fort. Avec la chair, au cours qu'il est fait, un monsieur yosa sert, mais mobile na yo amena masanga. Monsieur sozomona azobo ya kosoma masanga na ndaku parce que mobile na komela ote pasteur na ya kenda ka éveiller. Opozomona lelo monsieur bo créer ba désordre na ba couple na bino par manque de connaissances parce que sambela nzambe pona yo lobi ke mobile na ngai au simba cigarette te au simba nite alors que nzamba sala ka grâce na ye à qui il veut et puis quand il veut parce que nzamba ko lokota mutu mususu na boîte akolo lokota mutu mususu na se akuiti akolo lokota mutu mususu pe na prison. Voilà pourquoi nzamba lobi aye pona batama la mutu mais aye pona batama be. Alors l'église biso africaine bo tika ko la ko remplacer nzambe boza ba nzambe te bo ceux qui ont go comme nzambe
on comprendre que non, être humain, azana ba sentiment. Alors, ba sentiment na ye, nzambe pa yebi ke nzoto ko sala ya moto. Mais nzambe loko aboya idolâtrie. Mutu mususu ko koma idol ko adorer bierté. Et wana nde ko ba dire koma péché. Ko adorer emsu musique moko boyete misusu comme abakoma ga musicien ya emsu wera communauté net nzambe. Wana ndo so na péché. Mais soki ozo salela nzoto na yo ndeko. Lisumu ezate neti ngai na zabwe na elaka alcool te mais na yo ka banzembo wana donc nzambo lobi loko so ka banzembo ba falie misozo bina na feti ndenge zabwe na yinio donc oza mwana ngate wana c'est faux mais selon ba église abata mangala misu lelo mais ba vie batu misusu soki to landi batu oyo ba kangela batu binemi eza bato bakenda ba église ba chrétien bato soit zazoteya soit disons on est na live mais azana et mutu moko basola raté azana difficulté chrétien au soit disons on a chrétien mais ozana difficulté au senga même pardon même ya ko reconnaître lisumu na yo osale pa muninga misusu ndenge zabo eko alobalanga na mutu te mozo ko trouver un normal mais surtout tozongi na bible wana nzamba zo bana biso ke non okoko lala même pas pongité okoko sanke emsu o bongisa na mudan de kona boswana ki même ko ya na église ko tia même mbongo mabonza soko za na ennemi na mutu okoko tia te fo bongisa donc ozomona biso batamangala ko même ba pasteur eza na biloko ebele bo respecta kangote alors bino bo baza oyango ozomona soki bato na basambela soki ata anniversaire a mwana o ma libala mwana batu bozoka ba ji botier parce que bobi que biso to simba bière te ko simba bière comme lisumu neti frère moko ebisaki ngai azongi problème na moi sabinanga ah maman parce ndenge ka to kotia ki to somba ki bière pasteur albi yango de bisipo e fungoli porte d'entenga abi eza buzoba eza n'importe quoi donc ozomona bino bande ko na biso oyo bokenda ka ba église bozomona niveau ndenge ni bozo bokabola nzamba kabola kate nzamba lokotaka mutu ndenge azali soki mutu azomela masanga engolo bateke no mutu wana za démon c'est faux en plus soki mutu wana yebi ko discipliner masanga na ye avant dia melaka mo vin na ye ezala yo za pasteur ngala kende église moko mondele pasteur mondele asilisa koteya la famille après tango asisa ye na suka batiaka ba vin wana zui vert azomela vin mais sur ezalaki pasteur ya africain pasteur congolais oko batama ndenge ba misusu bokoma ko batama bomelaka ba cigarette misusu lokuta ozomona pasteur azana lokuta na munoko donc azobeta problème ina bosolo te église na biso soit disant batu ba bozo bibenga ba pasteur ba maman pasteur ba évangéliste on se moque pas de Dieu ba comportement na bino moko boyebi avant ko tia mutu boy bobi tala bozo welela côté ya kabatu trop même sur internet bozo ba côté ya batu au moins maman pasteur muso ba adere mani kola lati boy vraiment et bien te yo au moins ngane na lati boy lisumu mais omi tala nanu yo moko nanu em so maquillage na yo pe leki lokola Jezabel ya yo zo mona te em so mobali na yo mobulu na basi ya batu ya bandimi ozo tala te donc yango balobaka pe na mokili avant kolongola poti na liso moninga il faut mitala donc église bo salela ba sentiment na bino soki cher na yo nzoto na yo ezosenga obino kena mobali na fête mobali na yo akenda église na bino te ma benga biya to bina nzembo ser telema binisa mobali na ezala pasteur aza wana aza nzambe na yo te pasteur soki etsengi kobina nzembo masuwa ekononana esobi soki ndenge nini masuwa ya papa simaro pasteur telema bina lisumu na eza yango wana te nzambe asalaka grâce à qui il veut et puis quand il veut et puis péché na yo eza teke parce que soko bini osali lisumu soko bini nzembo akalambai nde osali lisumu te nzembo ya mwasi oyo soki zawadi soki oyo ya Australie oyo nde okotelema obike ça c'est notre sœur en Christ mais ozomona te koza na kati ya ignorance oza na kati ya manque ya connaissance hein pasteur to maman pasteur
Et on dit, le peuple périt, manque de connaissances. Alors, botika hypocrisie. Bobima dans l'hypocrisie. Église, bobima dans l'hypocrisie. Parce que si on a landa makambo belé, na ba conscience na bino so botali vidéo be baba moi so a constater. Parce que l'église ça ko se comporter mal. Quand bino pe boza na ba verset clé et okoma wana musala nzambe jugement et moko na nzambe na ye. Mais entre-temps, yo zo traiter masangeza péché, ozo traiter ko bina banzembo ba faire eza péché, mais ozo boya ko accepter que nzembo mali kalamba ezo uta na monde moko na ba musicien soi-disant oyo zo ba profane. Alors église tonde konanga ya mwasi to mobali, soko kendaka ba église abata mangala. Kolinga te ba commander vie na yo, vivre vie na yo sans hypocrisie. Oza na compte à rendre na moto te, oko rendre compte na yo na nzambe. Zela jugement na yo. Et pas nzambe péché chéri ezate. Même dans pensée, si o cancel moto mabe ezali sou. Même ndenge za wana olala kana kanda olobisaka moto te osumu kaka. Siko nzembo yo zo boya ko bina. Soki poza moto melaka masanga te problème ezate. Soki poza moto lingana no pe kaka banzembo ba ya ba musicien te ba kofi ba jibete. Wala eza problème na yo. Eza mabete, mais mutu nde pekisa yo ango tata lisoke eza lisumu. Tala yo moko zwa décision na yo. Yango mona solo ba ke ba pasteur lelo na ba évangéliste na ba sœur mususu baza ba égoïste. Soki yo bande ko sumu kana masanga. Eza mutu mususu te yango mona solo ba ke o mo teke ba matea na bino za kana ba confusion. Maman pasteur mususu ko bima ke perike brésilienne eza sataniste. Mbo mususu ko ya lobe te eza nango bongo te. Zwa ba maquillage ya ba sœur en Christ pe misu ba tiaka. Donc pour na koloba ke non, bo vivre à l'aise, bo tika hypocrisie, bato ba koya na ba jugement te sur bino, et puis bato ba ki maka ba église na bino te. Et puis ceux qui pasteur au moni mutu na fête, yo mo pasteur ozo bina na yo à l'aise, o comment l'église wana bato ba kozala plein parce que ba comprendre que oza pasteur moko oza hypocrite te. Et puis bo tira ko sala ba différence na ba internet. O te yo mama pasteur ngane na zabo ekona na appel nzambe na tikala botia na Facebook na ngate ke na za prophétesse jamais mais nzamba yebi nani onga nazali et puis nzamba yebi mission nini oya pesa ngai mais au moins yo emso ozoya oya ebisu ngana mono emso pasteur emso prophète non boya botia ba complexe pas ba na nzambe. Répentez-vous, on se moque pas de Dieu avant côté ya moto zala nanu enfant de Dieu, fait d'avoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Pona okoma enfant de Dieu. Côté eza malam. Mais mi te ya nanu yomoko ekozala pe malam. Ngane na yaka boy. Na yebi nzamba yebi nani naza. Et puis naza moto yoke non. Soki na moni mabe na koloba mabe wana. Na koloba ngona sima mkonga mutu te. Naza hypocrite te. Naza wana soki loko na sepelte na kolaksa prochaine nanga. Mais boni bato bosambela boza ba hypocrite. Mingi baza ba songi. Mingi baza wana omona mboto zo pesa mutu te. Tozo loka makambo wana ebele. Botala na kabino na bino bobenga na kabino na bino soki mutu wana zo église. Bo arrêter ça. Nzamba yaki pona bato mabe. Nzamba yaki pona tout le monde. Église bakangela bato porte te et puis ba pona kabilongi te. Porte eza polele pona tout le monde. Ba pasteur soki sentiment bobine sila yote zwa piste banda kobina. Soki oza na bière na ndako na yo même mondima ye fungola so tuna eguna ye. Bino na ba église boko monsela bato ba choix. Voilà ba retomber. Alors na komi na suka. Merci beaucoup na abonné na ngai et puis na bandeko boko landa vidéo onzamba pambola bino et puis ndenge zawana naza wana te pona ko mélanger mais naza wana toujours pona ko essayer un peu tout se comprendre ndenge nini mutu okoko sambela nzambe sans hypocrisie. Alors tokutani prochainement et puis pona ba enseignement mususu et puis o ekota la poso na kozonga. Merci beaucoup la famille. Bye.